Mbote na bana tata Simoki Mbangu nyonso, j'espère que vous êtes bien. Donc na yesu na sujet. Moi sujet moko mukuse kaka mais pour comprendre le moko wana na kati. Tant tolobaka ke papa Simoki Mbangu ye wana ka papa ya ngenda, ye wana ka papa Simoki Mbangu kyangana. Mingi batiaka tembi. Donc tozobeta siko lisolo oyo. Bomona teli bino 87 87 87. Pourquoi na tiango bolandanga bien? Na obeta bino lisolo ya l'an 1600. Na l'an 1600 na Bandundu. Mutu moko banda omona na kuna wana sera kala wana tobeta masolo kala na l'an 1600. Wana deya ba tribu esi ekabwana. Bandundu pe koma Bandundu bamboka nyonso ekabwana na l'an 1600 wana. Na Bandundu wana babanda omona ka mutu moko alekaka wana. Mutu moko omona ke suspect abimaka na zamba moko boye ayaka alekaka. Soki azoleka pe bato bakomaka kirie kotala ye. Batalaka mutu ngo wana. Batalaka ye. Muko mususu mutu ngo azoleka mbwa moko akufaka. Akufa pembeni kaka na quartier mbwa moko akufa wana pola batika epeka wana. Donc abima mikwa kaka etikala mbwa esi akufa pola solo esila kutu mikwa etikala. Mutu wana ake ti place wana. Soki ayeka bato bamonaka ye balandelaka ye. Mutu wana ake ti place wana. Akomi wana atelemi place mbwa wana akufela. Agangi body mbala moko mbwa o akufaka azongi mobimba. Donc amisangisi na mikwa na ye mba moko azongi mobimba. Ah bato batuni. Mais papa, you nani? Obimelaka boyo oleki ovandaka pe na mboko te. Outaka wapi? Aotala bango akabaye batuni komolo nani? Aisi ba ngo komolo nga Mokoto 87. Abi Mokoto 87. Abi journée wana yango pe banda oleka na ye. Balandi ti ba mona kaka akomi na mai mo babenga bulungu. Batu ya Bandundu bayebi mai wana. Bulungu. Akomi na mai wana akatisi. Akenda ti na ngambo Angola. Po mai wana okati pe na ngambo Angola. Kuna na Bandundu. Eleki nango. Si te okoma pe na batan mama Kimpavita ndenge zalaki ka kuna. Mama Kimpavita yako bota na 1684. Wana deja kuna na Angola na bakoko na msesi bazala deja po na isaka bino ke mokili ebanda na Angola. Mokili ebanda na Angola peuple noir na benga bino lisusu. Mokili ebanda na Angola na mbanza Congo dia tukwa yango wana place mokili ebandaka. Ba mama Kimpavita ba mama na biso akala. Ba mama futa bazalaka nango bazotambisa kombo ya tata Molimo Santu. Kombo ya Zamba Pungutulende bazoloba pona bayindo bazo explicaka deja. Comme mama Kimpavita abanda ko tambola na mama futa. Mama futa tango ayeko kufa nde ya tikala na relève ya musala. E koma kina batam moko boye mama Kimpavita yaka ko kufa. Akufi baleli koma donc asala après 3 jours. Mama Kimpavita lamuka. Donc liwana ye wana ezalaka kaka pona 3 jours. Tamba olinga baki okunda ye mama Kimpavita eko lamuka. Tango alamuki mukolo wana lobi nango alali bayebi seke akende na mai moko babengaka Louise na mbanza Kongo. Bato mbanza Kongo bozawa mai moko babenga Louise na mbanza Kongo eza kuna. Akende na mai wana. Tango okende kuna komona mwana moko azwa mwana na aboko. Nde balwaka mama Kimpavita bota, mama Kimpavita botaka te. Mama Kimpavita botaka te akendaka na mai wana. Tango akomi kuna kake beta, tango kake beti mwana kwei. Nde azwi mwana wana, nde abande ko bokola. Nde mokili koma moneka na mwana. Yango botaka, obota e mwana o ndenge nini? Kuna deja batan wana na ba âge na ye wana zaki nango babali yo te eloko toki kobota ezaka compliqué. Yango pe elukaki na ndenge bande ko salela Nzambe nde elukaki ke batumba ye. Kuna na tan wana christianisme eza makasi. Donc okoki kobota te. Kaka boye do fo babala yo. Donc elukela ke problème makasi. Ti akomi kobokola mwana na ndenge bayaka kotumba na sote ha po toke na histoire na olobela. Na ndenge bayaka kotumba ye. Tangu baye kotumba ye. Pigeon elongo na mukongo na ye eko kweya wapi na nkamba. Tango pigeon elongo na mukongo na ekweyi na nkamba nde sikoyo papa Simoki Mbangu ayeko bima. Papa Simoki Mbangu ezaka nde balobaka mama na ye
mama Louise papa na ye papa Kuyela mais kuna pe na mbanza Congo maki papa kenda kozwe na mai o babengaka Louise ozo comprendre na kuna pe so batuni mama na onani mama Louise papa na onani papa Kuyela mais toyebaki déjà kota uta donc mama na seke mai wana kaka pone même bana batata baza awa bayibi koko na bango te bayebi te ke ote wana ezalaki donc mais tondimaka tobake mama na ye mama Louise papa na papa Kuyela mais tata Simoki Mbangu mutu abokola eza mama Kinzembo nde abokola papa Simoki Mbangu bon histoire na betango papa Simoki Mbangu abandi musala wana nguya sikwe bandi psko abandi musala tango badoke avant abanda musala na ye na 1921 abanda ko lukana musala ba faire abanda ko sala na ye akenda na Kinshasa abanda ko pemela na place oyo toyokaka mutu moko bwa lobaka mokoto 27 mokoto 87 place abanda ko pemela mais wana batonga te eza na ko zamba batu déjà pe bakoma na bango na batanga wana ti akenda pe ko pemela na place nyoso passe mo pemela yango bomonaka batonga ti na centre wana place église monsieur za ya bisika na banda ko pemela mais papa Simoki Mbangu atongaka lingomba te ti baka kokanga ye lingomba na biso po etonga mezalaka papa dia ngenda ndi atelemisa lingomba mais tanga banda ko luka musala banda kendaka ye moko papa Simoki Mbangu ti banda ko pema na mokoto wana place wana o toyokaki mokoto 87 pardon ezalaka kaka ye moko adotambolaka ye moko ti papa Simoki Mbangu baye kokanga ye tango bakangaka ye kasho o batia ye ezalaka numéro 87 papa dia ngenda ye kokola papa dia ngenda koli ti na quartier wana place mokoto ezali bato baza bato tonga bandako pembeni batongaka place wana te po place wana o papa Simoki Mbangu ndoki kovanda bato pe bayebaka papa dia ngenda pe wana ta wana bazaka ba mike bayeba na bango te place wana eza place bato balingaka te po mbwa moko akufa wana baninga bambwa babandaka kolela wana mbwa na bango siko place yango ekoma suspect bato wandolinga su place wana te bato wandolinga ngo te donc ti papa dia ngenda ye kosomba place wana atia yango nini mokoto 87 ozo comprendre mutu moko bimaka kala na la 1600 amipesaka kombo na bandundu mokoto 87 tango papa Simoki Mbangu baye kokanga ye kuna kasho na ye ezalaki numéro 87 tango papa dia ngenda ye kosomba lopango wana na nini na mokoto wana batia yango pe kaka papa dia ngenda mutu apesaka kombo wana mokoto 87 papa dia ngenda mutu apesaka kombo wana liwa ya papa dia ngenda akufaka le 8 7e mois boye wana ye 87 wana ezolanda kaka le 8 7e mois ça veut dire 8 na 7 wana ezaka na kati wana bozo comprendre tango papa bazalaka mikie papa Simoki Mbangu papa kisoki pe dalunga banda oyamba ye anda oyamba bango mais so papa ngenda yambi ye abanda koboya ayebisa ye papa pourquoi linga oyamba ngata ayebisa yo ozanga soko oyambinga no mona loko nazo komi yamba yango wana bande olange na isa bino elo moko moni histoire ya papa Simoki Mbangu boza la prudent muko musuba oyoka minele mo bazwa ngo basaila ngo bible komba papa Simoki Mbangu bakoma pa dia ngenda bango sa bakolonga ko se ba Jane Walker bakoma mo boye mais bakoma sutuka probe histoire ezalaka na Afrique po ata mundi ya Jésus pe ezalaka ya ba africain mais comme ya mindele bango bakomela ngo ba riche baye ba pesi biso bible na biso ba forcer biso ngo na makasi mais bayibi biso ba bien ndenge bakosala biso na histoire ya tata Simoki Mbangu boza la prudent toza na nzambe na biso tata Simoki Mbangu kianganya za wana po na biso tokoya ko perdre ye tango ya koyiba biso histoire oyo po bino bayindo bolingi kososola te toa na moment ya tata Simoki Mbangu kianganya nzambe toza na ye wana notre Dieu vivant etali bino merci na tutu balandinga